edino image moto aleki na image réalité moto pa kokalo na image réalité moto pa roya mekano na image réalité Panza Sango. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampin, propriétaire de Boss Bravo TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir à casser na CPLI. Enfin, de Boss Bravo TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons sur la télévision la TNT, décoder la TNT. Bolanda de Boss Bravo TV. Mais bon, nous avons raté. Saint Thomas, collègue n'a Bodo, il m'a PC la suko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que vidéo Bomoni, collègue n'a pas à PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Bravo TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Bravo, s'abonner. Tout ça peut dans YouTube live de Boss Bravo, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Bravo TV, tout le monde en parle. Mbote mingi na balandi ya www.panzasangoyacongo autrement dit Panza Sango Bilili. Yambo ya kobanda masolo na ngai na pesaka mbote na bayi basungaka www.panzasangoyacongo. Igor Balou Simple Mebo, Patrick Emalwavengi, Global PM Service na Château Rouge, songo tinda bakoli tokindaka mingi na Château Rouge. Vraiment mingi ya kolobeza te lelo na yambeli bino Papi Volcan. Eza mbala na ngai liboso na yambaye. Mais tokosolola nika moi actualité ya muke kaka. Pour nous kangeta mingi te makambo elekaki na Belgique, église neto kina mes na Belgique, ngana kindaki tokutana pe na yekuna azalaki na terrain mais na kolinga na yeba o ya vivre yekuna. Merci, vous êtes toujours connecté, branché na www.panzasangoyacongo sans oublier Gino Belli babi abière na biso azola tabiso mikolo yo Gino Belli ezabongo na République ou Strasbourg Saint-Denis. Vraiment mingi ko lobeza nango te na invité nanga. Bonjour Papi Volcan. Bonjour et Gino Image Panza Sangoyacongo et na profiter pe na pesa Gino Belli ba mbote belé yim tazo salage toza la bonne plateau quoi to consommer congolais. Merci babi Gino Belli mikolo yim tazo la tsabiso na plateau ala tsaba Edgar Mokonzi ala tsaba Igor Balou ba Patrick Emalwavengi. Vraiment pour na ko vendre appendicite comme côté déjà bonne santé. Santé za malum kwa ndo mona. Ba bonne année l'équipe bien. Oui, l'équipe très bien, on a profité pe na pesa pe bonne année. Merci. Donc tout le monde na année 2017. 2018 tout le monde année donc on a profité na occasion pe na pesa yo ba bonne année, on a profité pe na pesa pe Edgar ba bonne année quoi, c'est Kazali. Boni combat. Combien ça malam, mais sauf que médiocrité côté na katia combat. Médiocrité. Expliquez sur la médiocrité na kata combat nini nga. La médiocrité to reprocher qui bateau bazan face à ça comme quoi bakende ko boire ka lacrymogène na kata église, bakende ko profaner église, bakende ko beta bat église, ba komi bat église. Les 31 décembre na Kinshasa na condamné ba actuana fermement. C'est des actes barbares parce que na mboka na surtout na état bananière, tout ça na état réalité. Et ces mêmes médiocrités là, nous retrouvons parmi les miens. Oui. Parmi les miens, dans la médiocrité, on a profané l'église. Vous savez, l'église est sacrée. L'église est à place au bas. Moi, je suis comme l'obéla, l'église, il y a Belgique. Mais toujours, en Belgique. Na Belgique. Oui, expliquez Balanda, il y a pas de médiocrité, on a une église. L'église est liée sacrée. L'église est liée à un règlement de comptes. L'église est liée à très sacré pour profaner. Mais quand on est dans le but médiocrité contre Nakata combat, on a constaté qu'avec beaucoup d'amertume, mauvais comportement, il y a des gens. D'après vous, vous êtes contenté dans Makamboule Kaki? Non, on a contenté ko se recueillir
pour na ba mort ya bandeko na biso oyo bakufaki na Congo ouais. Et voir même na quatre églises okaki ni sango lobaki ya moko bito pesa na mbote la paix de Christ. C'est la paix de Christ. La paix de Christ on attend to pesa na mbote tozaki wana pona paix tozaki wana pona pona robomanate robomanate tozaki wana pona rolela bandeko na biso bakufaki na Kinshasa. Mais du moment où vous transformez malheur to tristesse tozaki na pona bandeko na biso na bino bo commission ngo bisengo to place ya règlement de compte. C'est là où j'ai dit que non, médiocrité que dans quatre combat, voilà. Merci Balandia pendant Sangwa Congo ndé bozo kaka kaye moko zaki na terrain. Alors tango babandaki ko lola tozo ba katumbi zaki na église to yebela ngo yaki messe moko katumbi mutasa organiser yango ndé to yoki. Est-ce que yoko expliquer biso est-ce que zaki penza mutasa organiser messe wana? Non mais messe parce que surtout basenga messe c'est dit nos images yo pe ko kende lelo l'église catholique awa obi que non na yo senga messe pona ba mort ya bato ba kufaki na Congo. La preuve, j'ai mon oncle paternel aussi à sa senga messe awa pona makamuka ya mboka kuna senga en église catholique eza na Saint-Lazare Serge Moussa que j'ai sali en passant. C'est mon oncle paternel à sa senga messe mutuni surtout ko senga messe et ça te qui ceux qui Moïse a senga qui messe et comme ma place moi est lié à règlement des comptes là je suis contre donc voilà ceux qui vont régler leur problème donc on va régler leur problème maintenant en dehors de l'église parce que tu vois qu'on profane l'église et laissons nini autre place na bana na biso du moment où toujours reprocher bateau bazana ngam na so ba bigeno ba profane l'église ba boumi bat l'église ba boki ba lacrymogène l'église ba beti bat l'église et les mêmes actes se posaient qui côté qu'on a biso dans la modèle na yeko mona on a katia les miens lorsque tu parles des miens ba frère nanga ba combattant est-ce que ça qui ba combattant ba luka des ordres wana non mais ça ba combattant c'est ça groupe moya ba mo bazo vivre na illusion comme quoi bazo ça la résistance mais bazo ça la résistance donc voilà et ça mon groupe ya bande qu'on a biso ya parico médiocrité ngwana donc ba vendre ya haine bazoteka haine résistance mais en soi soit aussi modèle ya résistance ya ba français to remona que non ba bande ko poser ba acte ba point bande ko sauter ba bande ko ba danser d'Allemagne mais ces gens-là nous parlent de la résistance alors qu'ils étaient au pouvoir. Batigeli biso le remonter bilan na bango za kadik bana na bango be héritage ya banse mobutis ba bombi mboka na bilan na bango za très kadik papi volcan nena yeba entre résistant na combattant différence ni za na katwana non en fait nga naza résistant combattant du Congo oui naza résistant combattant du Congo mais au jour d'aujourd'hui je suis combattant non aligné ça veut dire nous nous étions alignés derrière nos hommes politiques, derrière l'opposition, derrière, peu importe. Parce que pour tout ça, le baka qui va continuité, il y a préparation, il y a un père, vous n'oubliez pas que Maréchal Mobutu après moi, les Aïrs sera un délige. Et il y a un PR. Un PR, c'est un mouvement populaire de la révolution. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des mouvements populaires de la révolution qui a été déjà prémédité par Mobutu et les siens. Tant on a les siens. Les lobes ont le père y a résistance. Mais père y a résistance en sautal yogi na mbanda katongia ta weset. C'est qui père? Oui, père y a résistance. Ngwanda. Atongia ta weset na mbanda ka bilan eza kadik. Bilan eza très kadik. Ata weset a pas mbatongite, crèche a pas mbatongite. À part vente ya haine. Il y a qu'opposer les Congolais les uns contre les autres. Et lorsqu'on nous parle de la résistance, mais résistance, on a un général de Gaulle, la résistance à Bouti Sagi Sindi, les Kérté. Bon, on a la Bouti Simoninga. Mais la résistance, on a la Yébi. Oui. Général de Gaulle, la résistance à Bouti Sagi Sindi, les Kérté. Et le Banini, parce que. Mais Nassama Ibana, ma résistance, c'est ça le problème, allez-y comprendre. Pendant ce temps, on comprend les réponses n'a été mais bon, tu peux s'entarder on a été. On comprend les réponses nanga. Nabi na samai. Place au balobi résistance. Mando kezo bimate. Mais bana mutu babi mana samai. Pour sindi le cœur babot sait. Qu'est-ce que c'est donc comprendre nga peut expliquer nga. Bato bazo tala biso ba yebi. Ba comprendre même Ernest Lioki place azana PC mbote ayebi. Merci Balanda. Bon mouvement.
na mouvement so za na mouvement moi ne mo pas dans le mouvement ne mo pas donc ça on yo ko Sindi Leker ta ko na quartier latin ka Sindi Leker mtako mo kumula mouvement si c'est quoi Sindi Leker mo za ba décision na place à mon pas de même pe responsable ba ibu bato ba bomamboka ba vendeur ya haine bato bazo me peuple na illusion comme quoi ils font de la résistance mais soit la résistance en elle-même ne les reconnaît pas, la résistance les ignore. Donc résistance, il faut poser par acte. Tout le monde a ba distraction, tout le monde a des émotions, tout passer dans l'action concrète. Il y a encore mieux à parler, il y a encore mieux à faire pour rassembler les Congolais autour d'une même chose. Donc tout ce qui est dans la fertilité, je déplore comportement. Il y a bandeko, il y a Pariko, Bazaki Misatou, Moko, Aigle. azala en Allemagne akanga nwani akanga nwani wana tout le monde mibali bakanga nwani c'est yo somo na résistance so ki atana ba FARC bakanga nwani te yo so kana ba FARC yo so yo kana ba FARC ba fêter tozo fêter anniversaire ya résistance mais non faut arrêter Papi Volcan ndenge papa wana ayaki wana na Bruxelles autaki ni Allemagne il est miroité par Père Yabaibou comme quoi bazo ça la résistance il faut qu'on ait comment réfléchir médiocrité ou toujours le ban dans la carte diaspora. Vous comprenez? Oui. Bah tu belé hein. Faut pas ban peine nos gens à tabasala mo ba formation ba nini ba comprendre parce que nava na rolo ba nini moni nava pasteur na kata combat. Pasteur na kata combat. Na pasteur. Nava pena pasteur na kata combat. Mais ce n'est pas un dernier converti de l'église ou ya koma pasteur alekina nous par diacrété alekina nous par choricété alekina nous par makamwe belete et une étape pour comme pasteur c'est médiocrité on attend toujours reprocher batuguna bagenda une église basala kibo bino boye bosali yango différence c'est ça on peut pas déshabiller Saint Paul pour habiller Saint Pierre ouais alors restaurant Ewaka chez Maman Janelle au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés. Merci Balanda 3W.Pandasango Congo, on est au solo la Papi Volcan. Comment on a Francis Kalombo, Mopanzi à Moïse Katumbi? En fait, nava porte-parole il y a Moïse Katumbi na kacho maloba de poto yebi ke Francis Kalombo azalaki moko ya PPRD. Mais c'est encore une médiocrité aux appembe na Katumbi. Alors siko yo komona ye fara boy sala ki ondeni. Quand tu as une église, ouais. Étant combattant, ceux qui ont libanda église, bande ko belé baebi. Lorsqu'il s'agit de Lumbe, nazalaka toujours sur le terrain. Et nazalo bango Lumbe, s'il faut les refaire, je les ferai aujourd'hui, mais d'une autre manière. Ceux qui ont libanda église, naebi ndenge na ngana régler ba problème na Kalombo parce que Kalombo ayana ba machette ya tramotina bakata bandeko na biso baboma bandeko na biso la personne Kalombo en dehors église oui ngai Papi Volcan na kutani na Kalombo boye je sais ce que je vais faire na rolo bango na plateau té mais lokola tozalaki une église et puis sangwa le big non to pesa na mbote la paix du Christ est-ce que na moment na sangwa ba to pesa na mbote ko yepe ko pesa mbote. Non, le roi n'a pas gagné tout ça na maïté même sur la Bible ba nani ba Yuda ba pesa na nani ba Samaritain ba pesa na maï na ba Yuda te donc na minute on ko no pesa mbote te na garder réserve na vandi place na zaiki na pesa na mbote na ba ona ya bandeko oyanga oyo bazana makila na maboko te oyo ba pesa ba machette te pona bakata bandeko nanga oyo ba comploter contre peuple na biso Oyo, basant la majorité présidentielle, on a la majorité des pierres parce que Francis Kalombo jusqu'au jour d'aujourd'hui a député à majorité des pierres et le même Francis Kalombo Azali membre fondateur ya PPRD et je ne vois pas comment ces gars avec toutes les kilos qu'il a aille à Télémili bossa batalobi que nous en opposition allez
arrêter de foutre de la guerre des Congolais. De toutes les façons, d'ici là, tu es bien, Makambo est sur le terrain. Et je sais qu'il n'y a qu'un verse. Soi-disant ministre congolais de l'étranger, déjà, combattant, c'est la peur au ventre. Peur au ventre, on a des choses qu'on a surtout. Est-ce que Yé Francis Kalou Moninga Zaka en Europe awa Atamboula appelle le Moutinioso. Mais nous abatama Atamboula, n'ayez place à Tamboula. N'ayez place à Tamboula. N'ayez pas ce que je monte à Château Rouge. Tu as monté la manifestation. Non, non, été. Alors, Atamboula. Mais toi, je serais reproché. Oui. Atamboula, c'est normal, à l'aise. Oui. Mais ce que Yébiki, après ça, ba machette, na ba kuluna. Bakata ba congolais ayeba ke yepé un jour ba kokateka na ba machette o yepé ça na Kinshasa. Merci poto vendre la penza makambo yango te na ina yeba siko lelo ba mama na biso bo pekisa concert na poto concert ebetati vena biso de fa wa yawa ayi na ye ko fêter na ye na bandeko na ye ba soirée ba bengisa ki mais lelo ekomi kolobama de fa o azobeta concert na poto. Est-ce que namoni bandeko na yo ba combattant ya Belgique basali ba vidéo po été des fois soit disant comment beta ba concert ou abeta ki na Lyon pour les concert oui quand même bita des fois on a pour toi. Mes frères, on entend nous parler si médiocrité. Au jour d'aujourd'hui, nous les combattants non alignés, nous combattons la médiocrité. Hein? Des fois on a ina yo to ebi ki des fois vendre na Kenya. Si. Des fois on yembela kabila te. Oui. À ce que je sache na ebi ki des fois yemba nzembo ya Dieu ya musée ou ya tout fois pour na Congo. Des fois il y a un franc congolais et ça ba chanson patriotique. Et les mêmes des fois les lors ozonga na mboka te parce que biso nanga ina yona bato bazota la biso. Et loko o e balobake non Joseph Kabila azalaki chauffeur ya des fois. Et loko wana et ça la peke des fois azala libanda en exil. Oui. Des fois Naza comprendre parti pris à des fois mais je veux que les choses soient claires. Et l'autre te peut qui c'est qui. Et tant que Mobundeli Mboka. Oui. Et tant que Mobundeli Mboka. Oui. Et mutumo pas contester ngate. Oui. Des fois aïe na poto pour plusieurs raisons. À cause sur l'album là. Oui. Ils ont concerté. Cause ça l'album est interdit. Peut-être qu'il faut se faire soigner. Tu éviter. Peut-être à une visite familiale, tu es évité. Donc, plusieurs raisons ont mis des fois en Europe. Maintenant, Bana Lemba va organiser qui soirée, il y a Bana Lemba qui n'a rien à voir avec concert. Si. Ben invité, des fois. Et le Congo n'a pas interdit ça. Ils ont concert. Kochaba affiche au concert na salle Moro Yaboy. Ceux qui défendent azolandanga makamona aloba jour akocha fiche abi kenga défend na ina beta concert wana ne lumbe na côté les lumbe ekozala moite kozala et puis non seulement lumbe moite mais to comme ce na système ya opération linyuka moto ekota bango na misune bisika elingolo bani na opération linyuka moto ezo ya ezana nzela défend soka lo bia ko beta concert na ngai na bandeko nanga babokechu ba eso batona nyiso toloba concert exact parce que concert to sito kanga makamia concert to tiango na placard mo boye bomba yango jusqu'à nouvel ordre. Si. Mais et le ko ba benyi soirée. Tout le ko ba benyi anniversaire. Tout le ko ba benyi comment dirais-je mariage. Donc le dit no image sur sali mariage no bilan na beng ça des fois. On a bien sa Papi Volcan, on a bien sa Marie-Paul Motayanv, roi Pelé qui j'ai sali en passant, tous la Kimbombi Kalaming Dezoya, on a bien sa Sam Chitu, on a bien sa Somono, Dolce, Yanchor. Tu vois bien sa sous batonate. Mais alors que Bokechu, le 25 décembre, il y a un concert na Villeneuve-Saint-Georges. Avec un concert, il y a un interdit ça concert, mais mais bato baki pas quitter balobaki abetanaye. Pourquoi botique là qui espace abetanaye? Pourquoi bino botique là qui espace abetanaye ta ki
bo interdisa concert c'est bagi déjà que bato ba na bango te parce que peuple congolais maromo ya concert wana si kota na mito to cheo so ndenge nini ba ya te puis bakenda pe mpiaka Mfuilo. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman le global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À air d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa. Mfuilo. Siko mfuilo wana. Oui. Et ça la siko N. Ki ngana zalaka wa banakala. Ben vitaka ngate comment des fois voyez. Ben invité c'est comme si arom na likunya moko boye vers général Defao. Mais Boketu c'est notre frère. Mais to bosanate Boketu. Makila wana ya matolo. Et si la té Makila Matolo. Ben oui, Makila Matolo et si la té. Pone lo on ponga na mona matete. Oui oui. Bana matete ba imba la soirée, ya retrouva ya bana matete na Bruxelles. Na Bruxelles ouais. La soirée wana mutaling a repressé kunezali Yala Prince. Yala Prince oui, ouais. Et aussi moi na matete. Maintenant, Boketu azobenga ba organisateur comme quoi il faut sorry, bon kelanga 1500 € avant borone le kaso bo pesingate na bandolika na ba média na rediaboliser le gwané na rapport ni ba lugé mais kasi yangwana te batu bani ba comme ça kombo ndenge mbongo musique na bango ba lira la abengi bana matina ni responsable ngo réserver soirée bana matete comme quoi ba lugé 1500 pour borone ça mais so ba PCT a banda rolika na ba média pour aboycoter le gwana siko na bien na combat Boketu za nani Boketu za rien siko ba yebisi Boketu oui mais papi volcan pas dans moi na matete azako tu combattant à première ère avant yo Boketu asala ba lumbe ba mwete ba image ça asengi biso mbongo te yo siko Boketu do peso 1500 na cadre nini ba benyenga bino problème ezate na roya na rosolana frère nanga et tombé que jour to kutana na église na église oui oui amona Boketu za ki wana ngapena dai nanga na mpanzi si mais spéciali na ndenge makambo lekaki to bimi to panzani na kepe no telle place nza olala na su téléphone ou bengi na bengi frère nanga premier ndeni volcan na l'église to mona na tanga bi oui effectivement tellement batu to tant to bimi wana banini to mona na des ordres salima ina na besoin na sola no wana bengi po na sola na yo ouais oh ninga bino frère tozo salisa bon na zape mona matete bana matete bazo salisa soirée ya retrouvailles ya bana matete ni surtout ba msu ba route à Paris ba msu ba route Allemagne ba oya ndeka bana lemba ba salisa ki na Paris donc ba ko inviter général des fois mais et ko zalaka ka playback mo mutako beta ngoza nani Yala Prince donc des fois ozo kene na yeka lokola invité avandi na ye soki pa ko yemba ta moi prestation ni moko mais za na concert oh non makambo wana koki kosalema te nga na bundaka wa koleka defa ngabi oh makambo ko mineni ayoki ta somo na ote ayoki ta somo na ngate et puis Boketu moi sina boto le téléphone na mitu bo solo na yo aboto le téléphone na zo solo na Boketu makambo na so mibali moi sa Boketu aboto Boketu téléphone est-ce que moi sa Boketu aki concerné na kata makambo wana ya mwana kasi na zo tuna bato ba kolanda moi sa Boketu lobi na ngo yo zalaka impoli obanga bato te siko ngana tu na bato batala biso nanga na Boketu na nete poli siko ya ninga ki obanga Boketu to banga Boketu za dernier converti église
ngata on a combat Bokechu azali na bakomne ba Suède tango ba beta Bokechu awa yaki awa pona makamwa ayo beta na matanga mobwe na Paris ya fils chango ba beta Bokechu si namona ki nazalaki mutu akenda kozwa Bokechu o mema Bokechu sina garde na ke ba beta les sociétés et ça yaki ngai na moment na Bokechu na région de combat na la région de combat na période wana et Bokechu a continué à combat eloko sali ke a région de combat pona kobeta ba beta ki o comment il fallait que se réfugier du moment où biso bambiaka ya masolo tozaki wana oui pour se réfugier il fallait que battre manasima ya combat pour y bailler soyer na combat à cause de la protection mais maintenant au lieu d'excellence au lieu de bêtise tout ce qu'on reprochait aux musiciens hier bah bêtise bana yo pour les sous nandembo zoki sangolo poto azoka krr alela krr différence ni za entre yo na mutayemba ki amataka na punda zoki sangolo ben oui banze monezali na bana sangwa kongo bozoka banzembo ba kriya ba zoki sangolo bêtise et ces messieurs n'a rien à proposer à la communauté na ligo se réduire parce que nazolo bara pona loba mais à vrai dire na rovana na plateau té na le belasir Bokechu premier attends mais pourquoi Bokechu a comment un avancement kolekana bae o babanda combat moyibi eta moyibi Bokechu ça l'a raté a vivandeni vraiment vivre na combat tu t'imagines bazo benga responsable on a makamo bana matiti ba pesa bango 1500 pour le conso l'équité ba kolekana ba média ba boycotter mais bango ba bosana ke ngape na mona matiti na kacho maloba est-ce que ba yebite ke bango ba lié 1500 et ba combattant mususu ya Paris ya Bruxelles ya nini ba yé ko bloquer ndule wana yes ko za obimanani mais ka c'est ça les mapet ba liaka mbongo pa ndeko na biso frère na biso Dido na makamo fali ba image c'est ça ceux qui peuvent retirer la battement partout on est ça bien parce que il faut que le bara et dit nos images na reçu pendant 1000 pardon oui zong si la battement image wana o bakenda ko zombongo pas fali artiste il faut pas boire tous les jours pourquoi quelque chose c'est pas nous réaction à par rapport à mais ça déjà parlé qu'on va dire que oui maintenant qu'on a parlé avec lui on vous a vu que mais ça nous il y a eu ma combattant mais ça et non seulement ça il y a la prince akanga Bokechu na iso bazo solana batu ya aner na garde midi. Non seulement ça. Combattant beaucoup mon bata aner. Oui. Cela veut dire Kaka Bokechu wana. Cela veut dire travailler ensemble. Kaka Bokechu wana. Les mêmes Bokechu. Oui. A solo larana Kanyama. Les mêmes Bokechu a solo larana Kasongo. Et les mêmes Bokechu a yama mositu awa na Bruxelles. Dem Bokechu za saint. Siko état ke bino ba combattant ba ningana ya combat. Décision ni bozwa ki pona yi. Makama décision Bokechu démarche nango nazo salango na solana bandeko nanga Belgique na solana ba Pichu Maele Bazible Congo ba Oben Kikonka bana Congo ba bandaka makambo ya combat na Bruxelles lelo bana Congo sani te bazonga sima ya médiocrité zokota na kati ya combat na solana Henri Muke na balongo to mekana kotala pona ko boycotter médiocrité na moyibi ya mbongo wana o bato wana baza ko sala na kati ya combat parce que ça fait partie aussi ya ko finir section ba combattant si parce que awa na Paris salemaki eza concerté et comme kuna yo 5500 de quel doit ba pesa Bokechu 1500 pour basa la soirée na bango entre temps yo mobe mwana ndako après entre temps ngamo mwana matete ba benga mais comment yo za mwana matete doni to sala nini mo ya retrouvaille mais mutana zo senga biso 1500 c'est comme 1500 va passer na cadre ni ngai tu comprends pas mais yo posa combattant te pèse 1500 pourquoi il te pèse 1500 allez-y comprendre que moyibi ko tina combat Bokechu eso faut botika moyibi ngai logo na sepela monter Bokechu aza frère na biso ma bana mibali mais na regretter moi si Bokechu abotoli Bokechu portable abadi ko ba yo ndongo zawana Arma Tungulu akufa okena kotala bana qu'est-ce que ça voir na makamia Arma Tungulu
okena kotala bana naye soki boketu bokobomangai boyena boy ozalaka impoli obangaka batu te boketu aza vie na boketu avie nanga te nga alanda boketu te e boketu bête qu'il est con qu'il est azobakena mwasi nanga pa azali na droit koloba makambo ya yo ngai na yo réaction ya boketu c'est pas mwasi nanga azali pe na droit koloba makambo ya yo ngai na yo biso na biso mibali puis na bino eza makambo ya biso na biso mibali obani ko kotisa basi siko songa na koti 7e jour. 7e jour c'est quoi? Allez-y comprendre. Merci balanda trop point pendant sangwa Congo to comme na suka masolo na biso alors nena ye basiko ko bangisa oyo ba mama nga déjà mama moko benga nga binanga edino soirée na biso na moni za la soute ya ba mama o ba si ba dépenser ba mbongo na bango po ba sala ba soirée na bango sikoyo dernier mot ko lo bana bango nini pona maloba oyo bande ko na biso ya Belgique baloba ipona bango ke soirée za mi biwana mi balé ba médiocrité za na combat na soirée za concert et loko to pekisa nazo répéter très bien et loko to pekisa zali concert jour musicien moko oya teli baya ki na beta concert to côté les mélanto héritier to zala ki na yot si ataki ya moto na tembe ezala ki concert est-ce que beta maki beta mate alors le lope dit no image ngo sala anniversaire na to ba no ko sala image nini anniversaire te tala la musiko ngo sala soirée ya retrouvailles ya bana lemba bana matete bana ngaba bana yolo boko sala yango te po bokechu alobaki moyibi lokola bokechu azana leçon repère bat na combattre parce que to kanye na ki moyibi na makambo ebele. Merci to comme na suka vraiment ba mama nyonso oya ba musique bozala ba soirée na bino confirmation yango papa pi volcan bozala bino à l'aise et ba mama na nazolo ba ke biso ba combattant non aligné au jour d'aujourd'hui toza na avocat ya mouvement na biso ya ba combattant non aligné maître Oscar na ba congolais nyonso to bazola nanga na minute ba o bana ba problème ya ba papier ba o bazana ba problème administratif boya na ba combattant non aligné to résoudre ba problème na bino même na niveau ambassade ba o balia bango ba mbongo passeport ba o ba yiba bango nini bo contacter ngai numéro na ngezali 06 07 53 17 65 je répète 06 07 53 17 65 to koza solution na bino côté administration to koza solution na bino pona ba papier to koza solution na bino na makamnyo surtout donc ba combattant non aligné to na pona ko accompagner communauté congolaise na excellence et non na bêtise. Moi de mbote na bato lingaka mingi poto kabona biso. Ouais na bato na lingaka mingi na opesaka mbote bonne année na papa nanga papa Paul Kabaïdi. Oui. Qui je porte Kabaïdi. Dans mon cœur Paul Kabaïdi, l'ancien gouverneur de ville de Kinshasa. Et Paul Kabaïdi wa Kabaïdi. Oui. Na ta école naé. Bato bakolo bo kolabo akuta na ginete la kuta te na za coaching et pas vie. Bakanzale zo va rien mon gwe. Te na za coaching et pas vie vers le binanga politique. Il faut kuta na bato nyo surtout mais au début place usa donc nazala moi na Kabaïdi collaborer j'ai fait de la politique je ne suis plus dans le militantisme na kokuta na batu nyo surtout pour na resolola pour na intérêt ya peuple congolais donc na pesi ba bonne année belé na papa Paul Kabaïdi na pesi bonne année na Rita Besombi na pesi bonne année na Natacha Lutu John Besombi pe na pesi mbote na Jet Set Jituku Kiobo bonne année na Curtis Minard Teddy Minard, Barabas, Pacheli Mikobi, Francis Mondombo, Banderonio surtout na bunda na bango na komba ba kombo temé les kebele, ba bonne année na bino, on est ensemble, ba miyibi to kobimisa bango na mpoasa. Et ba faux politiciens na sina kota ki na kangi bango ebele na robanda obimisa bango bino moko petwa na collaborer. Petit wanane akanga ki bango sika moko boye de vérité et je na nzela avec conception autour ça là na confrère na yo papi gen conception ozali tozo benga onini rien que la vérité ouais merci balanda 3w.pandasangwa Congo et sika o yambaki biso yali bongo na plateau na biso eza moko na 35 boulevard Anatole France. Et ça, bon, on a porte de Paris. Vraiment, bah, yangai, obolingangai, vous continuez toujours à s'abonner à www.pandasangwa Congo. Il y a bien mon lobelipé, mon pandasangwa Congo et dit nos images. Tout ça, bon, on a Edgar, mon Konzi, Michel Senté avec la réalisation. Mayaka Pongo. Oh, d'abord, ça n'est pas repère à Michel Senté à bonne année, ne ba bonne année, pena place à ça, Michel Senté, ba bonne année, Mayaka Pongo. Merci Lionel, Mayaka Pongo, Martin Niembo.
Kersi Maele, vraiment Boza Ebele, étoile d'amour, top modèle des médias. Et puis Misambo. On appelle ça pénalier. Concert, ouais. Diamant Noir, Gisèle Oumba. Ah, Yoana, voilà. Gisèle Oumba, Diamant Noir. Diamant Noir, c'est Gisèle Oumba. Donc voilà, du Diamant Noir, Gisèle Oumba. Donc concert, nayo. En tout cas, il y a un rôle, les KT5 qui n'a pas ça. Merci, merci Michel Senté. Check. Ya Congo e panzana pa wapi. Tuana TV moko Panza Sango ya Congo. Edino image. Kiti nindi. Chakudidi. So taite. Ba chekao.